Oh, bino bovandi awa bandeko. Touti kozaba information certifiée Joseph Kabila a commis déjà na Goma depuis lobi na pourquoi. Na délégation na ye balobi azakuna na ba John Numbi na ba généraux misusu très et puis a passé par Rwanda. Bon, to éviter peut côté ni na sela ki discours na yo mona pe bazaki na ekuna na Rwanda. Donc Joseph Kabila uti ko koma na Goma aza sécurisé na ba M23 na armée rwandaise. Corneille na ngaye moko a annoncé pe retour na ye batu na ba moko ba annoncé retour na ye tout ça wana. Bon, to répéter peut-être pas zaki na pe déjà kuna. Voilà. Donc komi na Goma batu nyon surtout ba M23 surtout baza ko sepela batu na bango et tout mais ba congolais nga na éviter soki bayebisa bino na langue nini pona bo comprendre réellement ba enjeu oyo ezolika. Joseph Kabila ye moko a annoncé kuna na discours na ye que aye pona obunda ayebisi biso ke ye moko aza soldat et puis ako continuer kozala soldat donc il faut à combattre dictature donc dictature oyo azolobela eza Tshisekedi et donc ye moko akei kuna na Goma pona assumer rôle na ye ya chef ya AFC ya Corneille Nangaa. Et puis lobi na sela bino vidéo pour la bino que Bertrand Bisimwa a outi koloba kuna clairement que baza suna ba revendication te baza mouvement ya libération. Donc ba on est baza wana balingi ba la biso sope AFDL bisi sope nini Joseph Kabila annonce ki biso déjà mais na ebité ba congolais soki toza ko comprendre ndenge nini ba yebisa bino na langue nini pour na bondima tozo comprendre te. Donc voilà maintenant Joseph Kabila aye na Goma à s'installer kuna à s'installer kuna batu msusu batu bango bazoloba ono ayewana après Kisangani après Katanga après Kinshasa pona renverser pouvoir biso toza kozela bino ba obozo tena mu kozela kasi tozo zana bino awa kane tolobaka kane na yaka abatu bazo finga biso bozabo na boy tout ça bata régime alors que non toza juste toloba vérité to yebi biso nyonso tout que na régime oyo gouvernance à Malunga et zate tout ça wana mais régime oyo et sali et faire comprendre bisoto yeba vraiment nani azana ni lelo o tozomona makambo ndenge ezokende oh bino bovandi awa bandeko. Touti kozaba information certifiée Joseph Kabila a commis déjà na Goma depuis lobi na pourquoi. Na délégation na ye balobi azakuna na ba John Numbi na ba généraux misusu très et puis a passé par Rwanda. Bon, to éviter peut côté ni na sela ki discours na yo mona pe bazaki na ekuna na Rwanda. Donc Joseph Kabila uti ko koma na Goma aza sécurisé na ba M23 na armée rwandaise. Corneille na ngaye moko a annoncé pe retour na ye batu na ba moko ba annoncé retour na ye tout ça wana. Bon, to répéter peut-être pas zaki na pe déjà kuna. Voilà. Donc komi na Goma batu nyon surtout ba M23 surtout baza ko sepela batu na bango et tout mais ba congolais nga na éviter soki bayebisa bino na langue nini pona bo comprendre réellement ba enjeu oyo ezolika. Joseph Kabila ye moko a annoncé kuna na discours na ye que aye pona obunda ayebisi biso ke ye moko aza soldat et puis ako continuer kozala soldat donc il faut à combattre dictature donc dictature oyo azolobela eza Tshisekedi et donc ye moko akei kuna na Goma pona assumer rôle na ye ya chef ya AFC ya Corneille Nangaa. Et puis lobi na sela bino vidéo pour la bino que Bertrand Bisimwa a outi koloba kuna clairement que baza suna ba revendication te baza mouvement ya libération. Donc ba on est baza wana balingi ba la biso sope AFDL bisi sope nini Joseph Kabila annonce ki biso déjà mais na ebité ba congolais soki toza ko comprendre ndenge nini ba yebisa bino na langue nini pona bondima tozo comprendre te. Donc voilà maintenant Joseph Kabila aye na Goma à s'installer kuna à s'installer kuna batu msusu batu bango bazoloba ono ayewana après Kisangani après Katanga après Kinshasa pona renverser pouvoir biso toza kozela bino ba obozo tena mu kozela kasi tozo zana bino awa kane tolobaka kane na yaka abatu bazo finga biso bozabo na boy tout ça bata régime alors que non toza juste toloba vérité to yebi biso nyonso tout que na régime oyo gouvernance à Malunga et zate tout ça wana mais régime oyo et sali et faire comprendre bisoto yeba vraiment nani azana ni lelo o tozomona makambo ndenge ezokende